bokilanga maladie, oui. Nga bokilanga maladie. Nelingane ko loba makambo te na kambo ko nebe bimbi. Cardozo ko tozaki Cardozo ta ubela ta kende na piso moto Cardozo mille esprit. Lo na la ligne te. Akoma ko yokela Davina jaloux. Moni copine na yo Davina apoté. Na ngani mama sana ngana na musana ngati. Tu vois? Quand la copine nanga, quand la loi na danser, Sabina bina na sa mama na e. Cardozo ko tozaki Cardozo ta ubela ta kende na piso moto Cardozo mille esprit. Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Abonnez-vous sur Naomi Barcelone TV, votre chaîne de divertissement. Si vous aimez nos vidéos, likez ici. Cliquez sur les boutons abonner et la cloche de notification. Vas-y. Papa, papa, maman. L'étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. Tracy Belchica, Claudie Sikou ingénieur. On a besoin d'un bagage, mais pas filmer une nouvelle série. C'est la Barcelone TV, une solution. Information assurée, et années Hawaii. Mon salaire propre est toujours né ici. Narabilita Moussala. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. 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 Tracy Belchica, Claudie Sikou ingénieur. On a besoin d'un bagage, mais pas filmer une nouvelle série. C'est la Barcelone TV, une solution. Information assurée, et années Hawaii. Mon salaire propre est toujours né ici. Narabilita Moussala. Papa, papa, maman. Et voilà, donc on retrouver la Samo et Awande, on a biso princesse Illustar, Poto Yoro Luka. Donc on a profité déjà, on appelle ça déjà bonjour, bonsoir. Et des pains à air au bande de na émission Oyo. Merci d'avoir abonné à biso sur Naomi Barcelone TV. Vous a déjà branché scotché na émission na qui t'ont invité face à Lalou et pour Mama Bongo. Na Lalou Maleba, Lalou la bière, les professeurs, Mokonzaba Flamingo. Et merci beaucoup à mon boss RK Mouchanga Champions League. Et na Naomi Barcelone, Babi Mikolo Babenge, maman formidable. Merci beaucoup, n'est-ce pas, qui t'ont coupé ça sur la rabouille. Et Mote Mingi na Jivachin, toi, le père de Jimo. Et Maître Blaise Bekwa, merci na cadeau Pessingaï. Et na Ozelango. Et Mote Belé, na mon vieux Guilain de Rio. Babi Guilain de Rio, na Kati ya Lyon, camarade de RK Mouchanga. Babi moi na Brésil à Tanga. Bamote nous na Wana, et Bamote Belé. Na Maman Fifi Lukula, na Ozela. Et na Bobini, et puis Maman Annie, Maman na Ade. Maman Fadi, boutique d'habillement, la main de l'éternel. Maman Fadi, dans 4 États-Unis. Dans santé, jolie Ngoulé la brésilienne. Babi, merci d'un geste. Et puis, Maman Sandra, Babi Sandra Mbengi, Sandra Mbengi, Yao Yangwana, et Nazarawa, la commune Yalemba,
Comme na lemba place ntoyo kuluka ndeko na biso princesse Ilustar balaki biso awa wa donc tozokota po tosola na ona princesse et regarde déjà tokota na biso déjà azap babenga ye déjà po tosola na biso babi toyokuta toyoluka ndeko na biso en direct ya résidence papa bonjour yo mpe ndeko ne yo frère na ye tokosola moke Pondo zia kufanda hôtel manabiso ko isala biso moi bien. Moi le solo quand la princesse va dingaé. Et vous êtes grand frère à princesse. Et tu es Luka princesse, au sula naie azam mo ba na mingi inde tu dinga tu yeba. Parce que yo ndenge ni bofanda na princesse parce que azaka open poli aza ndenge bendenge. Rande na ebeni petite sœur moi ba to mo va nae fonga mi konga bazo mi nae Ayo ndo me OK aza petit mo sur la rue na petit mo ko na famille mo ya politesse elle prie beaucoup oui aza petit mo ko aza insolente OK on vient na problème za ma passe on chichote assez c'est il est en problème des amis comme ça avec le vérifier faut qu'on a sur vérifier si il y a des mouvements là un an il y a des choses à dire ça petit mot ça discours d'ailleurs ce qui parle tout le monde qui est vraiment moi bien ça siko na ndenge toyoki mwa lisolo ya famille et kosala ne théâtre dérange bino te de baloba théâtre musala bandumba mwana kobeba bino dérange bino te avec la famille parce que ça connaît la famille ngo za film ngo zanga ngo yake zanga ngo za professionnel na kia ça autoriser la famille parce que il faut que ça soit la famille ngo que la vie ngo ya za professionnel ça la pas voilà aza moto moko te nazo sala mpona kozanga mo nde vie sala na ye sala mo te pona mo mobali non parce que na tambola na mona personne de kinati donc grand frère chauffeur à princesse oh yaya donc pourquoi de mo lingo protéger ale kinao ngaki na tambola ni c'est voilà ti mo wa osali merci grand frère comme nani dodo grand frère dodo ya na princesse pena la princesse aboyi na ekozwa bato misika ba me makai masu ya na ye babi vingura yango yo to lingi na biso bato misika te poto boyi mo verre yo kota na bichebe ne to suya en tout cas ya merci na sepeli et princesse ah wanda quoi kokoko princesse azali donc tous de la du trône tout le monde a du trône tous de la du trône nanu tout le monde a du trône princesse a du trône donc ndeka tolo balelo tozo solola pour profiter peut-être pour ça d'abord joyeux anniversaire na ye pour moi ya août 9 faisait ya ye donc to pe ça ba joyeux anniversaire na pe joyeux anniversaire na maman na ngape maman Selim Piangu maman Botanga joyeux anniversaire na yo mukolo malamu mukolo malamu wa Joël habite aux îles au princesse a sentir na bandeko na ye donc le seba de pesa mi dozela donc dozela ngana pesa ba joyeux anniversaire ebele na Patricia moi si nzambe joyeux anniversaire no kaka Patricia joyeux anniversaire na et merci beaucoup na Christelle na sima caméra babi yo simbi vraiment nini donc bungisanga nanu bongo kotanga susu ande na ben na bino kaka toza awa na résidence Ilustar ya batrona banzele et to sola na ye déjà Ilus abima déjà on le to sola na princesse Ilustar les quatre messana banzele ya batrona la banene tout ça voilà il trône yo a rappeler du trône donc bien franche voilà yo on a déjà tout bima voilà Ilus yo ya banzele ya batron Ilus il y a une mission naka okamwa boy la lune Ilus sika bweni na bo filmenga yo sika bweni na mission osala nga bon poani
nayebi nanga programme te nga na obima tinga na ki fête c'était tellement na ki fête c'était na baki lona solo surprise nga pina ya komila na ngai awa na ya kolia na ngai ya yango na yeti te na biko fête te mer réception sala makia ya kafu na yeba kite na moni ba image nga pina baki na kotika la te fona ya nanga siko na wana G ya moyi ba ni sinon ça va et joyeux anniversaire babi outine joyeux mwana yo nde équipe à Naomi Barcelone et Kitty pour Nagoya basola na ilus et talara out ngapi mère na maman botanga abotami lelo joyeux anniversaire maman Célé joyeux anniversaire donc biso bana out donc et puis boza sœur mo baza na Maroc Patricia Boukele. Moi, c'est Nzambi, pas en tout cas, merci Patricia Boukele. Patricia Boukele, j'ai l'anniversaire. Tu as rabissé en août. Et il a fait merci à la du tout. Il y a un qui va soutenir. Pour souhaiter, pour poster, en tout cas, nous appelle les bélés. Merci beaucoup à Fabrice Moula, à Sorganteka. Merci à Landrine Tiama. Merci à ma privée, Nikinga, Triple N. Triple N. Comme Morana, donc copine Morana Zana. Et donc voilà. C'est rien à mettre sur ma copine. Il y a une copine qui sert. C'est rien à mettre sur les États-Unis. Merci pour tout, ma copine. Et je dis encore merci à Karim Manissa British. Merci à Gypsy la canadienne, Titi Étoile depuis Canada. Merci à Ange Mamba, ambassadeur depuis Paris. Merci. Qui encore j'ai belé. Yes, Zoé mi envoyé plus Kumba, mère Nangalof Kinzumba Didier Bouma. Merci beaucoup. Arma Koko Yaliso Kalatisme, merci. En tout cas, Romain Moukadiwe, merci à Didier Pingisi, il a fait un gros bisou. Guillaume Menon a depuis Suède. En tout cas, nous avons un code d'Abino. Merci. Babili Kamuna Code, on m'a dit que nabi na otika la simate ponde tozakana ilus nkafuna ya ilebite ilus soki toko sola awa bien toko tambola na biso kota nango to yena biso moyi to profiter to tambola na biso to sola na biso donc tika na biso ba da fallait vraiment bazana na bango Rita Lusamba maman mokonzi Rita Lusamba bibish bibeko ba copine nanga en tout cas merci na mino. Merci à Hervé Bamana, garçon de Lix, Hervé Bamana. Et puis na ndeka balingaka ilusu balingako vraiment hein nana venanga moko aza maître avocat babingaka Trésor Mogisho l'océan de la sagesse donc maître Trésor Mogisho abina ngai lalu ndongo kesala émission na princesse dalingaka mingi. Merci beaucoup, merci. Et merci à Wami Miguel, la vie de la vie. Wami Miguel, mon partenaire. Merci papa. Merci, tu as vite fait. Yo ça banzele. Yo ça banzele donc. Il y a Lembila. Alain Bila depuis Paris. Merci beaucoup mon vie. Donc on a évité tout. Donc nous avons vraiment hâte au solennel na ilus et puis dans sanate na oncle Simon Makumbo. Oncle Simon Makumbo Mayenge bambotino yangwana babi toza toujours na illustar moi na bino bolinga ke mingi do yende vina to beta masolo belé poto tambola na biso donc et l'habitude de Christ doit nous s'oppose pour ko tsangai babi do bi masiko yo o sola na di trône na banzele donc moi cara ah ayote on me mara bon donc c'est bien quoi donc il nous ça on me mangana mangana car c'est bien il nous dit trône à banzele toko tato kinga nana kota na merci ma Vas-y. Papa, bébé, maman. Petit don n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama.
Tracy Belchica, Claudie Sikou, ingénieur. On a besoin d'un baganga insika, mais pas filmer une nouvelle série. C'est na Barcelone TV, une solution. Information assurée, et années Hawaii. Mon salaire propre est toujours né ici. Narabilita Moussala. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama. Tracy Belchica, Claudie Sikou, ingénieur. On a besoin d'un baganga insika, mais pas filmer une nouvelle série. C'est na Barcelone TV, une solution. Information assurée, et années Hawaii. Mon salaire propre est toujours né ici. Narabilita Moussala. Papa, papa, maman. Après avoir qu'on a connu dans le supermarché, qu'on soit. Ce que tu pousses dans ma ville là, après tu as na Katsa Gombe, il habite déjà Christelle balancé déjà fleuve Yangwana. Après on a Gombe, autant on a tout ça na fait. Toi là qui sont donc ce dos ça va venir biso, autant bolana ilus. Souka. Qui sent ses lengues. Qui sent ses lengues. Donc, tout solo là. Autant bon absolument ilus. Ilus, n'abi que. Bon, tu as passé journée moi normale. C'est une journée normale. Tu as la lousse mon frère au zonga. Et là moi brisque na ko boyate. Donc, tu m'as ba course na l'habitude de profiter. Tout le temps, donc, on est bien. On finit biso kato mesana. Wana bon moto. Tu vas en susu. Il est au melonga depuis so a dit to mesana biso ya. Bon sentir et balé. Boya na bino bata pote boya to sorola. Ah ville, attends na ville. Va bien na ville. To kende ti to ke sona ville on peut na parc kuna bon na ville de bon kota Pullman, to ke Pullman. OK, pina kota Pullman. Dans l'autre to savourer ville. Donc zone biso to tambola na qui sont donc boya ya rapport. Indika ya kana Congo bo. Boya na bino qui sont se lengi. Partout to kende to ça à l'aise. To kende na biso to tambola. To tambola qui sont sango ya moi. Ça. La bilou c'est moi à rouler. Et moi à rouler. Souka dans ma kiambo. To rouler dans Black Panther. Oh, roulé. Et on est vraiment macambo. Vraiment macambo. Tout droit.
Et bon, babi, après, le Tambola. Après, là, tu as la 4 Gombe, la 4 ville. Tu vois ce qu'on a parc, on n'est pas trop fan de ce qu'on a sur la Star. Il loue Star, on a vu sur Sigoyo. Donc, déjà, tout ça, sur la soupe, la 4 donc. Voilà. Hey. Abi to komi a place to beta skoli solo. To zo beta to zo mela to zo lia to zo solo. Donc yango makambo. Makambo avec le star. On dirait musika la biso. Wana so bien. Ok, son est quoi ta question quoi? Soko Mathias. Mais ça l'était. Donc il faut à ce moment chiner ça la place. Chiner ça. Ça va bien. Ça va bien. Les trônes moi à servir en vraiment donc. Il y a un débat qui a. L'anniversaire doit continuer. Si week-end, babi, surprise n'est si quoi ezali. Surprise n'est ali. Oh, trône. Donc ça va autant mailler, va autant pas qu'il faut le truc actif non combé. Parce que samedi, on a des voilà on va pas choisir. Oh, bah chichi hein. Vous comprenez? Moi ça moi me parle là c'est dans mon niveau. Au bloc de lire à la Château Rouge. Donc, tu es bien. Tu n'as pas besoin d'image que toi, quoi. Il y a peut-être au Solara de lire un peu, hein, peut-être. Les Chris, on y va pour s'en foutre sur la sauce bien. Oh, baston et biga. C'est pas qu'il nous sauce sur la bise, soit on les ton sur là. Et moni, je vous dis que tu n'as pas les gars, non? Tu as tout ça, photo, tout ça, on a la question et à Kayaka. Déjà, abonnez nous à mettre sur eux. Si nous va prendre un petit peu avec nous sur eux, joyeux anniversaire. Et mais par exemple, pendant tout le Lingarayo, il y a un serment total à Bisso na Maroc. Où on a eu Ketchup Bukele, Boukarti, donc voiture à cher. Attends, c'est plan la princesse fort. Non, princesse. Maroc, dans Maroc. On y bosse dans Papi le Roi. Ah, il y a Papi le Roi, voilà, formule. Bilanga Héros, José le nom du Premier ministre. Voilà. Schumann, la festival de la HP Redo. Junior Moussoukou, prêtre. Junior Moussoukou, prêtre, gros bisous. En tout cas, merci à Ketcha, bisous. À tout le monde, a fêté Kantenberg. A fêté Dajula comme la Ajunine. Ah, je n'ai pas dit
Tant que le bon dit, mais bon, on a solé la paire la police. C'est il ça cause singa la dévoiler. Donc c'est il ça cause singa la dévoiler. Oh, on y a j'appelle ça bien on est à rien. Il nous a gêné. Le baptême donc. On a les âge naïe, mon âge appelle ça bisona. En tout cas solo. On a solé na papa. En tout cas félicitations à Verto le baret. Félicitations. Merci beaucoup ma grande sœur Ursule Péchard. Donc toi sur la mission Black Line à boire kio. Merci beaucoup Yaya. Vraiment de vidéo, merci. Donc pas de comprendre déjà que date c'est on a il faut fêter. On doit fêter mais il lousse. Dans telle vidéo ba de moni ba comédie ba yé moi malgré ba fêter na hôtel mais ba comédie ba yé mais ba sali remarque par exemple ba comédie ba yé ba moni ba comédie à groupe la minoté ba moni copine yo Davina a poité hein bon africain ma scène vidéo Davina a pas merci Chicago pour mes jeunes à catalogue merci chief n'a rappelle quand ça pour Jeanne Yaouza ba ta groupe n'a pas souhaité entendre Karine pas le capi de la mode donc sauf que anniversaire n'a oyo cette chose on a monté qu'elle a fêté donc là photo ça makambo nous avons très bon boy ça la biso bien au monde que ba fan la biso balinga biso batine la biso moko mais ba kozala raté qu'à chaque jour pendant batine la biso bon tu vois heureusement différent faut réfléchir qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce que tout ça la ligne pour des années les lots qui donnent melon batine la ngako koité armako ko dit pour la matine Fabrice mo la tindi age ambassadeur à tindi lobi age pas la maramno ça tu vois c'est rien autre tindi la ngako puis dans la tindi 2000 3000 avec que c'est ma sœur à moi mais elle va aussi la sœur wana il faut aussi ça les comptes ça l'économie moroboé pour et ça va bien au monde donc tu peux ça va faire la recherche et toi peut battre on va faire prendre la famille et tout ça pour des rôles là fanatique au monde c'est pas bon tu peux prendre moi yo moro sédition on kala yo moro ça et les capines internet tu vois et on a bagité en fait j'ai des calculs à faire maman ma projet dans la salle copine n'a pas ni qui m'a cette Maman moi mingi te ya no dikam. Fier na ngalobi non. Aksa na ngalobi te ko sala molo mo mo sali commande biloko pa pyjama na te wana mtashi tashi. Tuana. Sala mo ke ngam avec le wa maquiller ngai asum biloko na ye to ke marché de sali ba course na biso et puis et là on est les gens à l'autre mais tout donc là il m'a fait le lobby na ngaka ke. Non ya na master no so ma blongo ngai o sa feti. Alors nous ebisanga tenga bien bisanga so fete bengisa baninga musuba ya omoni sikunda ko meko sala elo ambangu da ba sali le mo surprise na mo benga batu mbona bengi na comédie Barcelone na la ligne T na comédie ya sasa ya sasa ko répondre nga lelo princesse ko bien on appelle normal na comédie ko yo na comédie ko vite na comédie Rémi na comédie ba réussi omoni na comédie ko benga te belé mais musuba za ki tipo good da ba anniversaire belé ni ko le barata pa ko tamaki Mirma ba ko te meka soutenga pe na soutaki ba mère na ba souci ba to ba souhaiter ngai tu vois donc eza ba ngute ke on de mexi ba tuté David c'est na be kama souhaiter na Sarah Masia la madame ka bato batala la biso ba lipa mais to comprendre te yemo princesse aya na David il parle na Tunzi hein babium dona top presenter ka bango moko wana biso tozwa bateso bateso tuna ko poto tuna rabino ya ba fanatique na bino nemba batinda ngo par rapport ba photo to tsaka babi on dirait to comment on dirait princesse akoma koyokela Davina jaloux o akoma tourner moi trop il y a un groupe d'abord linga zara ye moko mona moi ça tout voyez te question on ne comprend pas on te jalousie par rapport à quoi et le moins sous Blani Barcelone comme Davina et puis babi mususu on dirait la donne n'y a pas yé bon on est français sont là qui jalouse et na mi maman c'est na musana ngati tu vois la donne la copine na pas dans la loi na danser Sabina bina na sa maramnae avec Congo tout tout na mona maya pas solo copine na c'est ma sœur je le salue en fait na PC au mot et au ça la c'est OK maman on va na bondeni quand la tournage a tourné depuis je peux jouer on a style ba star on est longue on est la télé on ni nyango on ça la peut wa be da danseuse tout côté na biso ka to ki na biso ça bien
parce que nga koka nanga tenga bi obina ko na stade de martyr ba te belé bo théâtre ba ba belé te tira caméra moi 10 personnes boso c'est tombé aux belé au tourner là tourner kende tourner à film match no matuza c'est là pas ada à jouer après tu as joué Virel ya polo na mima pa ya mayo na net ah yem mima pa ya mayo mima pa ya mayo na biko tikana na nyezi ya mayo ah ya mayo cha copine nga jouer na ya mayo il faut même tel à côté a jouer pe wana jouer après ya mayo ah azana ile makambo azana makambo mais faut répéter on est na bien que no coupe ya mayo ya mayo dinga mo no parce que ça fait comme photo pas comme la 6 nga biko pourquoi pas ça n'a qui jalouse n'a pas été mayo ya mayo te ya mayo ke na vie na ngadas moni total à moi relation autoroute na moi quelque part tu vois moi son habité mon santo to ya ça to mimika bongo la fille de ouf na habité likam aux on moi considération par rapport mon par rapport à relation de route moni c'est quoi fallait c'est mayo te fina mais non c'est même on va jouer na a jouer puis on a mon qui va répéter jouer ba gag a produit a gag lelo opé la donne comme on est tanga ya fier na nga pe kaka c'est yene mdaza chalou na ye par rapport ya makambo ya auto le babi a chalou na nga c'est que il parce que yom to ma ye mais comment ba makambo te roleka paré na anniversaire na ye la donna benga ki yo po emile yo il paraît ba biso ba moins salamaki ah bon ya mon ba fanatique na bino mon ba fanatique na balandela rabino vraiment soko parce que biso tellement kinga kati le karamo ba question nde ba tuna ki oh non non ba mbala on a on dit même que la donne roya na fait sa princesse par rapport à bêtise mopé abendanko hein quand même ça et là ça problème terrain bi mopé par rapport à dit mopé il y a que ça des cornes il y a que ça des cornes pas S pas solution madame on appelle ça ba bisou donc mopé son relation Karine Massamou na soigné relation ben encore na ndenga normalité donc on a promené à donner télé le cas fait n'était ah bon il y a plutôt sona asala donc c'est pas fanatique mais autres biso pe na berère il y a cela que mission plutôt sona mais baba di makambo ça ba sona gina ba danseuse moko ba ki wana jour à fête na ye il paraît Cardozo ou Dander au fâché mais non donc ça nango faux archi faux Cardozo que tu as oublié ta kenene puis son mot Cardozo mille esprit a kenene déjà nga pela oublié ta kenene ba lianza na côté na voiture à lianza to kenene ba mai et lui peut-être son était très bien sauf que non kenene pongi na tête là j'ai président d'Acosta à ce retard na kena na présence kaka ba danser nga na danser de son na danser de voilà bande kobo mo problème té elo botsa biso pe na moi ba confusion té bon ba passe basi bazali yebika basini basala ça arrive des fois même na bandako na biso retour ngana grand sœur ngani ta ilunga to discuter pe na ko sonze pe grand sœur ngana bijou ilunga la téléphone pe na fâché pe na kati fo mais c'est ma sœur à moi omoni to ko so no pe la luto so ni pe to discuter pe o to so na to sa ba guerre de trino ba barça banani ba ya chulu yeye madame Lema ya Mike Lema to sa ba guerre d'esprit et non guerre d'esprit no loyal ya musala c'est ko to linga raté comme makalo wa rando moko boy comme pour les motos tchélé leur mabé omoni ce qu'on a le roi on la sambe là il y a pas la maladie kana musana biso est-ce que na lobango non pas la maladie oui non pas la maladie ne lingane ko loba makambo te na kama ko nebe bimi ngaba boki na maladie ngelo nangi bebaki ngaba boki na maladie bouton na bouton moko so na naturel ko kanga te elle qui est pasteur na talika singa bi o elongi na ote tu vois mais na lekate na te pona loba mutu kinga na boke nga na lobi na ngate ke mutu mo boke ninga mais ba lobi na musala na nga siko na musala na nga point d'interrogation mutu azati siko il faut la prudence et role kana TV mutu muso ko yana alati pe longi ya princesse et na princesse te mais ya document ko to ya famille na yo to ya entourage na yo to ya environnement na yo ba lati longi ya princesse nga sara loko abimisa princesse mabe mais na bimisa na ba théâtre ba bete ça arrive ya musala tina ba musicien ko kuta na mama minene mabokele loko boy omoni siko biso to kana nzambe to na ba kisite to kana nzambe la kisi yango te révélé condamné et puis na prière des a condamné donc voilà nazala nga très bien donc et voilà boyo ki illustre banzele azane très bien nande connaît la donna et puis nande konaye Davina apwa iloko eza na ngote ana problème na Davina te sœur na ye
Ce qui bon qui était na fait peut-être. En fait, n'évitez mon thème dans sans ça parce qu'on est. Pas de critiquer non beaucoup finir non et ça problème té. Bon finir parce qu'il y a des canapés. Non là qui on est là il nous a dit que des things là bon finir raté. Mais oui bali kamu na moto. Mais na dara na bichira raté au de la jalousie. Ya ndenge na ngate. Na muninga na ko da ko na muninga bo. Apambwami. To abali. Tout ça pour son côté. Mais vu que les paniers se filent encore, tu vois. Elle doit égoûter à montre. Et t'es mal à 12, t'es dans la 13, 14, 15. Et qui t'es beaucoup de côté. Tu vois. Donc dans mon temps, la air naïe. Je le dis par rapport à quoi. Sauf que comme il t'en a naïe. Il faut la séparer d'avoir mon ninga pour ne pas me naïe. Parce que nous séparer d'avoir mon ninga, t'es non pas moi maté. On m'a rare le beau, il y a aucun d'aralibo sauté. Tu vois. Kendaka liboso te po ani mutema likundu okela muninga jalousie et puis des ana so moto comme na moyen créer un orgueil créer un orgueil ce qu'il faut to sambela un orgueil ezana biso te parce que toi rabata mokili toi rabata faut za famille to za la uni to za la bien on salinga bien je na fali maswako aye feti nanga fali maswako bato baloba fali maswako la princesse et le côté ya mayo vient nanga baye gaga la dona baye la lou Rémi merci Barezi Baza bazaki wana Magali Matembe onzinga lula donc ba copine nanga bayaki nikinga sa triple N ma grande sœur famille nanga ukaboli moi shi wana parce que il y a de plus mine ba kufi attends moi j'y mais la mananguka par rapport à pas mais ndinga mabete moi question moi ezali awa surtout il me polémique na lina c'est polémique nga na sala ka mambo fanatique na tuna voilà question oh voilà et utina merci et puis on Dombasi Maroc voilà le na Maroc ba copine moi bien copine wala nga ko mingi nan Brenda Bafole en direct ya Maroc Brenda Bafole depuis Maroc ba benga de courte jambe Njika yeye moi c'est mon de bétail bientôt l'anniversaire Brenda déjà question na tuna abinanga une la princesse tolinga ke mingi asala biso plaisir jour à jouer pendant naturel sans maquillage nazalo ngabita la joie on a question la joie pas ka juma naturel déjà on a nos filles na fille maquillage makasté so on nous on a na tena nga poudre pe bongo ba tache na matama po na mta ba tache na matama na tena brillant na c'est tout make-up na benga maklo mafuta ya maquillage po être là to vana na ndako ça na maquillage on va na père faut ça naturel même ni princesse moi pour na ba rôle ni na ka ba kitoko na pona ba maquillage na yo ba ngasi ko na ndenge nini ke ngala bima na rôle ya fia loyenge fia ndumba nyom te salanga papa na ngato visio bimisanga so tali princesse qui a servi la joie fia loyenge princesse ma femme de la joie sirène ngala bima na bima na ki sirène na ki chel yon de sala ngome mutu na mutu zana ana eloko na ye ana place na mo so pesi ya betra moni mais que so ba chel batali ba fia loyenge so ba chi Barcelone na princesse makambe pesa moni to beta ngoma na ndinga ya danger ya ba te beli ba mona ngalo kona ngande kwa masiri o masiri kapa bimaka na bastyle wana ya bandumba banini siko ngana bongo rôle nanga yango siko ba metteur en scène va comprendre déjà que place au princesse opesa ngoma kama yango mona ba changa na rôle wana mais le but est que nazaka focaliser wana na joue un peu normal moi c'est libala moi c'est normal moi na ndaku normal moi c'est mutu dans la joie nanga nyonso. Et voilà Brenda question aux réponses babi a journée nyonso ba mbote belé na maman Fadi boutique d'habillement la mère de l'Éternel hôtel la biso direct il y a États-Unis jolie Ngoulé la brésilienne porte la biso et puis na bosanate na Jifeshin to le père de Chimo il est pas Hollande biso en direct de Paris question moko et koti awa oyo question oyo voilà et outi France Coraline Kiambi habite toute la princesse Ilous. Pourquoi Ilous elle a toujours un aspect à séduire c'est-à-dire que mon aura toujours bateni moko pour nous séduire battu et puis na ba mibal la côté non séduire battu ba ko mon ka boye za ka sexy
Mais pourquoi après ça linga rozaka? Na c'est du mibala bato. Ngaola ta boye po c'est bizarre mibala. Est-ce que Moussa doit ça la mibala? Non. Tout ça le monde entier. Donc c'est la bafane de biso donc. Et un ordre donc en fait na ko expliquer nini. Linga soin. Et nan défi propre. Moi c'est pour ça propre. C'est important na biki ba ndeko na hôtel nga ba contredire nga les l'autre. Moi na ba copine ba injika e master nga na Canada. Na ba copine na ngai Fallon Elia. Ma copine a ba propre Renette Kaniki reine mère. Ya me envoie ma ya propre. So la ngi déjà sokoli. Siko il faut na rendre na TV na ya ba saleté. Après nous a saleté ka ba fan de ba ça et ils ont mal propre. Et on commence propre et yepé kindumbe. Nebite mutu kindumba ngo za ndeni. Neba te kindumba. Bino botuna kati kindumba ngo ya ndenge nini? Ba to sala kindumba te. To sala kindumba te pona kini pe ali ba bazali. Bali ba ka vrai job ba na kini awa ya danger obuka na te. Omone. Tare to vanda parc ba oleka leka. Bana parc la voiture bino oleka ba olinga pe. Oleka na bango. Bana ba na poto te. Moi je fais mon travail, moi je calcule autre chose. Nazana te kana focaliser maman mi bali maman nini. Et même marale loroté. Mieux pour pas nous qui me le dimbongo là yo ça la faire nous mori ko to mbongo. On tamba ki mo bali ya bali yo. So iba ko akosunga yo ke bo continuer art na yo a aider yo. Bo continuer so pe bi ko so pendeni wana bo suki wana okenda ko fani na ndako. Usali so pe fi musu pas à part théâtre fi musu pe zati. To tanga ba classe oui na ko sa pe mama na tanga la classe. C'est le monter point parce que ba parents na ba yebaki de lo na rolinga. Nga depuis au moins na ko yemba no makasi. Na yemba makasi na sala ba théâtre ba ça bina ko tuko ba moyembe gauche. Oh ah. Ba ba tika ngatonga ba moyembe gauche. Ba moyembe gauche. Oh. Apa bi na ko tuko ba moyembe gauche ka ko kende ka gauche. No nga si papa te. Nga siko. Donc voilà. Pour Aline Kambi, j'espère que vous comprenez tout lié tout ça là. Vous comprenez moyembe gauche mais nga habité quand tu as nga bijou long habité, ba moyembe gauche te. Et après Tata babat baya dans le théâtre pas V12 grand sœur dans la bijoule. Parce que ça sera dans moi mukie ba pesa ngano elamba depuis na papa. Moi moi mukie c'est kitoko privé siko. Na baby ku. Kana ko la kitoko. Moi na ko ba pesa ngadi papa ama. Moi le kala émission na digital Congo. Ebi ko to lobati ba ya manga na émission première émission na pas nati lokole. Ya nati lokole. Parce que l'émission ngai si ma peine ma présidente. La présidente na V12 na Tati Karine pala na ngamo. On sentit que na ki ko timide na ko lobati na tela rabat na chaka boye on a moi lobati donc lobati quoi soni penza mais et après ba répétition ko la donc ce que c'est na tala pe mobali pe bona fixé donc fixé qui toko fixé qui toko boli mzama mkepo tolio to me twan kama mke yo pété. Donc, pour aller aujourd'hui, réponse à la question, et il est sur le moment que quand tu es là, on a une copine est belée. Voilà, Taylor, la métier là, vous en avez Diana HM, vous en avez Diana HM, gros bisous à toi. Nassi Lissanga, Nassi Lissanga, on a bango. Mais pourquoi choix ya princesse Zaïka Panikinga c'est nga na sala choix te nga sala choix te nga na sala anniversaire ke ko anniversaire no fêter anniversaire na nga lundi na vani na nga sa copine na ngai ba tla ba souhaiter nga rita lusa mama mo konti depuis Paris ba souhaiter ngai bon ba souhaiter na bango ngai na ki kuna idée ko tenga no ka klima mo te bien na benga lo princesse asali commande blo mo boy faut y écouter kangami asali ba pere ki commande ngabi nini ngo pere ko to la tango wapi ngo pere ki ngo o te ngai ngabi ayo OK boni nango le commande ya ngai pe kaka ayo na ndako ya ko tika ngai elle to tika ngana na place to ke place à mort to ke pas dans ba mort ko tuna ba prix ba nini ngabi o sa nini ngo yebisanga to ke ngena se lo mo à la place à mort mais ba bife na bango attention ngalo nda abengi da boîte kuna to be boîte nini ngabi mama o sa fito yebisanga te tout est l'autre. Alors, bien, le 22. Tout qui marche dans son bilot. Et si moi, je suis massamba, je suis l'autre. Avec l'autre. Avec Chloé, ma qui, moi, les garçons, ma qui, en rayon d'âme.
Le 24 on a pas d'accord na tongo ba do blo ba ko tsa ni plan pas. Na bien ni nango to sai lo mo réception. Na boy bisi ngate kwa. Côté où on linga cypriste. Yimo. Ezana ngati do yemo. Donc nikinga saye moko triple M dans alinga se polisa copine na ye. Mais ba copine peut oser belé merci babi bo souhaita ki utinda ki pe mais ndeka ka ezalaka. Et question moko et outi na question moko et outi c'est ma question belé à mettre aux oignons sautés hein. Chantal na pesi mbote na Chantal Lokwa, madame Chantal Lokwa depuis quelque part là, gros bisous à toi. Masananga Alison ya pembe fia métis hein. Masananga métis mutema ya Armako Koka la tisme depuis Paris wana. Na monie kitoko. Question e outil pas moto na Nzambe prophète Dembala. Le prophète Dembala aza depuis quelque part. L'air a monaki photo na yo na page na biso. Tellement tapé moto ala ndara ba comédie moi trop d'abord toute la princesse question. Babi lelo question princesse soko boti moi na yo ya mwasi. Et subitement moi na komelo lesbienne ndako. Pour la princesse Rosa. Au nom de Jésus, mon nom est fait hier dans mon tout. Eh, mais nous connaissons pas bon monde. Et que les soumons qui lesbiennes ont mal mis ça en route. Il y a un monde circuler la monde la biso. Ils sont courants na zo courant na on dirait longo église ngir ce que comme mikolo ba lesbienne hein. Bon, mon nom sa vie na et. Mon ils sont mon sa vie na et il faut conseiller mais ko battre la TV. Pour éviter le rôle de ça, pour conseiller na privé, que on évite la TV. Ça me donne ça mais l'église catholique. En même temps, c'est ça l'église. Ça me donne ça, ça me donne si manékis. Ah si manékis. Résultat qui c'est ali. Ça me donne ça qui ndumba, botika ça qui ndumba, ça me donne yiba mibali abat, botika yiba mibali. Résultat na ngwe zali. Em so ba ko beta, em so ba publier, em susu. Na ko kuta na ba koma parce que yé pas sali ba ninga mabe, tu vois. Donc ça me doit ça me doit ça ma bé en tout cas n'a pas ça conseil mais le quoi dans monde na biso ko peut ça conseil elle roi au tumboli mon mais va nous silence na ko la point na au monde le roi mon là et pour moi de musunde za ko peut ko ça les reproches boy et mon nom ma bé et compréhension peut côté bo soni be bo kaboni bo kangani bakanda non les préférences na linga na boy to kutani mbote kitoko ko suki wana boye bi que na monde donc les lesbiennes ba qui pédé ba tout ça il y a que le théâtre était il y a le monde tout partout attends la vie normale va pédé ba aller la vie normale va pédé ba na bango la vie normale bon faut lander la paix faut lander la bango qui pédé la monsieur la ba science moni muso à côté ba loge ba nini do yé pour fa bi mara moninga ne mobile nous sommes de ba science makasi faut lander la qui lesbienne a bien esprit mo boye et yé ka écoute bon monsieur to a esprit monsieur pèse à la raille monsieur je sais pas si mais je ne pense pas qu'il y a passe. Nous sommes on a pas si bon nous sommes on a dans kindoki na ye a proposé moninga à côté mais moninga lisu mo boye au sala ba memi influencer mususu na peso voiture na peso boye na peso mbongo il va vite eh na mo somi voiture comédien na pas dans la voiture pour on a bâti l'équipe ba code ala ta bien ara na mobile ben na zawi et na bina sala bo amoni concurrence et bon ma biso la vie ma bien ma casse la vie ko envier ba bifi ko mana ya wana au moins contrôler ba amia ba benda na sambela nzambe na envier mon kilité parce que tolé kana tout ba lekinzela donc ba likamba liwa ba te belete yanga liwa ba te belete yango vani bomoni comment le pèse à coufi parce qu'on y va moi ça comment le pèse à coufi jeune fille si Marie me sait moi kufa mélanger makamuno na maramusu te simba te so sambela ra nzambe kangama na nzambe wana to bato masumu to mela rati melebe whisky olango pété mais à mon azonga la vite na zongela nzambe pe ma yabo moyeze nzambe mais na linga rande tena sala ba via mabe ya mabe lo ya mukina zo kana sipela na ngo to bunda la vie on sait jamais biso basto na to la 1000 chances pour to bonga na vie papa mobala okemba menga mwasi ndema ko suma nga batini nga korbo mo boye makambo changer ninga ndo. Donc voilà, on est dans le conseil muke aux princesses qui nous s'apprécient. Et la vie que nous avons précédé, Tikata Nayo et Koka. Et puis il y a des lesbiennes vraiment sans effet.
na ndako na ye et ilus mpe mwana moke namoni mpe copine aza awa tosolola moke na copine na yo et copine ilus et à tout à l'heure natunaki yo par rapport ya ilus nayebi te soki okontinue lisusu témoignage bino omonelaka ilus nayebi te omonaka ilus ndenge nini na bavie moko boye balesibienne bavie moko ya kijalouse comment merci princesse Tikonde aza fille moko ya bien nayebi ekala te aza fille moko nde bato so tolobaka avant bamabe ya motu fo approche na motu mabe na ye biso bato loba mingi mabe ya motu sanke oapproche ye aza fille moko ya bien nde nalobaki aza bien afi moko ayebi osolola babi moto asolola bien na bato azanga bato te pembeni na ye biso bato olinga te maka mabe ya bato bolobaka non koloba mingi oyo ebesaka libaku makasi aza lesbienne te aza lesbienne te na obandela yango 10 fois aza lesbienne te aza mwasi oyo alingaka mobali bino bozala mposa oyo bamibali ya bato olinga na biso oyo bamibali na biso te donc bomona bokeluka na Facebook oluka na Instagram bomoluka boyeba te aza mwasi ya bato sikoso eza na conseil moko okopesa ilusa otala yo okoloba na ilusa neti anoba na princesse eloko moko eloko ya liboso eza na nzambe fo osambela mingi mosala na bino eza mosala mwa mambo ebele motu mosu omoni osekisa ye me na sa motema alingaka yo te toboyi te koyoza na bacamarade mais sois prudente parce que vie eza baréalité ebele olia na motu nsima nango abaluki atibi ombeli na mokongo osaki oyeba donc mpo na nga conseil na opesa yo koba toujours osala mosala na yo bien nzambe liboso mayele na yo liboso omonaki makambo no nyonso ekende calme motu nyonso te okomona aye pembeni na yo opesa ye confiance motu mosu ayaka pembeni na motu mpo ya kodétruire mpo ya kobebisa mpo yokoka soni mais dignité motu basomba yango te comme conseil na opesa yo la princesse de trône ndeni abengaka oka mwasi apembe ozanga tage merci beaucoup tosolana kombo mpe na oyeba te kombo na nga Mairie Baker Mairie Baker ok Mairie Baker donc yo vraiment muta motema na muta motema bolingaka vraiment moi trop donc Mairie alingaka moi trop et ezolanga mpe mpe na nga rapidement grand frère ilus aotala yo aza leki na yo yayebi te conseil nini okopesa ye ndenge aotala zwelanga mpena vie conseil na ngai eza na profita bandaka na conseil epai ya petite sœur na princesse parce que ça fait déjà 6e année nalakata libota na bango nayebi famille mobile naza petit moko conseil ezalaka toujours nzambe liboso deuxième conseil eza humilité parce que ntango oza humble humilité précède la gloire donc tout le temps biloko nayebisaka yango wana aza petit moko asolaka bien aza petit moko aza na mobali na ye aza petit moko amenaka vie na ye na ndenge na ye donc boye en tout cas bana vai na ye na tikomona donc mama tu ozoloba wana tikomona réalité moko te ba princesse otamona lesbien nyongo aza peti afifa roi moto afifaka aza na mobali aza na famille princesse aza na projet à vie aza na projet d'avenir princesse aza na projet à vivre quand même ozomona donc conseil napesaki toujours à respecter mokolo respecter leki tosa nzambe zala na confiance mosala tosala ntango na yo so ekoki soki mpe ya moninga ekoki ozomona donc eloko na meka webisa pete nanga tout le temps yango wana merci beaucoup grand frère merci beaucoup ozongisa biso tosola moke na ilus po tokontinue na biso kotambola po apres ate totambola na biso oyo amonaka biso loperdre nazomona pa toke oshaba nayebi te ilus tosola na biso moke na ilus susu totambola sota na ville totambola tosola na biso tobaki totambola namoni toolongwa siko awa mafa tolongwa nga na préféré da toshite na biso na ilus place tookende kuna le mosu bomonaka benser oyo tolekisa ilus touti koyoka toyi kopino alobi yo alobi antuka félicitation na ndenge ozalaka mokili ezala mo mokili ngai akondana na mokili te mokili balobaka na bango kaka toa bato mokili tosatanga kaki bato batonga bato baloba eyelakisani yosia eyasala kofi mabe ndumba boyeme yo moko soko na kati na fomi yebake nde bato balobaka na nanga bongo te lokwanga pepele bango ata maestro
journée nanga pepele makambo tu kimia kisoko makiasi na biso makambo na baloba na bango baloba basaba wana etala nga bafani nanga balinganga na respecta bango donc voilà nanga bien na bato nanga tout balinganga en tout cas merci na Naomi Barcelone akende liboso chaîne mata ka nezala o chaîne na biso tojoaka déjà awa donc voilà merci na Olalu merci na Nzambe oyo apesi ngai mpe na bomoi mingi bakofi et je dis merci à mon homme mon amour avec et ça la bien normalement tanga et comme normalement tanga comme bonheur. Merci à mon homme mon amour gros bisous je t'aime beaucoup quand même tu le sais hein. L'homme c'est mon cœur donc bisous. Je pas rana poto wa bino ka mbala poto biso mbala kindo tula kana tula bisous ça va m'emboter comme ça non avant de ça m'emboter avant de ça m'emboter na lingi Ornella Skoyo aibsa ilus ndenge nini fo azal ba réplique na soka to kana en tout cas Ornella Ilunga c'est ce qu'il y a pas trop hein c'est pas trop que atala kanda zalaka alanda bakite akele liboso donc nzambo asambelaka atika ete ya continuer kozala ye ala nane ba les ondi te ala nane bakite mokili eza nango bongo et puis monde oyo aluka kokota eza na makambo bebele donc azala kaka toujours motu donc apesaka makambo nde apesaka ye na bandeko na ye respect na bayaya et voilà yango donc liboso epuis mosala mpe ka apesa valeur na mosala na ye confiance so opesi confiance na mosala na ozonga na considération et memo loin. Voilà, voilà conseil, il y a Ornella, on ça ilus merci et à Ornella Bisso, donc déjà Bambote Nayo. Merci à Ornella bon pour le cœur, Ornella bon pour le cœur, ma copine Yapembe, merci. Merci beaucoup à mon Djogo, mon Djogo Presse Ibarra, il y a Juliana, Nelia. Gros bisous à vous depuis France. Et Namoni Susuboye, Kabongo Kasongo, merci beaucoup. Joueur Natsu Mboka. Bisous Nayo, na péfi merci Nangana Floria Meya, merci beaucoup ma chérie. Fallon Elia, merci. Zoé Mioma, ya plus Kumba depuis Bondi, merci. Ya Mami Massamba, ya Solange Sassa, ma grande sœur Nanga, gros bisous. Titi Étoile depuis Canada, Gypsy Monde la Canadienne depuis Canada, gros bisous. Taylor la Métio, la Magigi, gros bisous à toi. La Pessi Mbote, la grande sœur Nanga, Amanda Feza, gros bisous. Gros bisous à Meta Pinga, merci beaucoup. Meta Pinga, maman chouchou, Mike la Duchesse. Merci Anse Luzolo, mon papa. Il y a José de Londres. Il y a José de Londres, c'est d'habiller les gros bisous. La Pessi bisous Nanga, na Alain Bila, mon vieux, gros bisous. La Pessi bisous na Ange Ambassadeur. La Pessi Mbote na Anel Kavafosset. Anel Kavafosset, merci beaucoup. Guilhem Menga au pouvoir, je te salue. Platini Menga, ministre d'État depuis Paris. Merci. La Pessi. Merci à Love Kinzunga et Didier Douma depuis Paris. Merci. Landrine Tiama, Massanangaï, gros bisous. Fabrice Moula, gros bisous à toi. La petite mbote na Maître Mickey Mongo, Maître Mickey Mongo depuis Paris, gros bisous. La petite mbote Sunanani. Tala yo na Paris na. Choukour à Moké le pétrolier. Oncle Simon Mayenge, Oncle Simon Mayenge. Donc, il y a la rapide princesse, moi, oncle Simon. Merci beaucoup. Et puis, on a Maître Trésor. Maître Trésor. Maître Trésor Moguicho. Il y a Maître Avocat, Océan de la sagesse. Donc, viens à Bissou. Donc, voilà, illustre. Illustre à Moutabatou. Il y a Mimi Kayembe. Il y a Mimi Kayembe. Indique à ma copine Amélie Taïbou la lettre A, ma copine, gros bisous à toi. Laurette Mopal la tigresse depuis Paris, gros bisous à toi. Donc, voilà. Donc, quoi. Merci quoi. Merci. Christelle caméraman. Christelle caméraman. Eh, mon gars, elle est le papa. Bisous et bisous. Voilà. T'appelles si Rochelec, mon vieux, ingénieur Rochelec. Départ unique, je te salue. Merci beaucoup et merci à qui Blaise Conde depuis Paris, je te salue. Na pesi mbote na ngali susu na Thérèse la colombienne ma sœur à moi. Achille Makumbo. Gisèle Yamamoto ya Cap. Gisèle Yamamoto. C'est bon babi, on est là en tout cas photo suka. Amélie ma copine. Si vous êtes là au Linga Libamba.
Achille Makumbu pas habillé pas pour monsieur Achille Makumbu. Zeta Malili. Zeta Malili, Achille Makumbu, Zeta Malili. Gros bisous à ta. Papa, ça va pas mouchoir. Papa, y'a gros bisous, merci. Nous landa illustre en tout cas tu là vraiment awa. Merci beaucoup. Babi moi surprise moi ça awa copine illustre ngasala. Ngasala illustre. Nga pesa cadeau na ye vraiment. Ya kota ko ya pesa no vraiment cadeau. La journée à relier à Romela là ba surprise. Parce que toi yemba joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, princesse Ilous. Joyeux anniversaire. Tout s'il vous plaît gâteau. Kata gâteau. C'est bon? On peut ça déjà cadeau na yo. Voilà, Balinga la télé a déjà des annonces. Merci à Bande Kotouba qui branche scotché. Il y a une émission qui t'a invité face à la loup. Kingakati. Babi Kingakati nde makambu babi. Merci na bino koyena Kingakati. To linga photos de la obi. Pas s'abonner pe na chaîne nga Mary Baker. Ah, Mary Baker. OK, biso babonné na biso bana bomte ya malamu. Soyez les bienvenus à Kingakati. Pour les amis, plateau Kingakati, pas Barcelone. Babi, moi, c'est bien sur la bien. On a c'est pas la grande en loba ma casse. Kisoko. Bien Zombie. Zombie. Maman na ba. RK Muchanga. RK Muchanga Champions League. Muchanga love. Moi ya pala to kabisa to eh. Bon les gars. Merci beaucoup. Abi biso Kingakati ya Raboya, le premier jour au Tambola. Et Bambote Belé Karine Massamou qui Karine Massamou. Karine Massamouna depuis Paris Karine Massamouna na yo kake déjà donc Bambote Belé na mon boss RK Muchanga Champions League Naomi Barcelone babi maman formidable yo yangwana na pesi Bambote na Gilveshin qui est le père de jumeaux acoustique connu au Barcelone acoustique déjà ti samedi dans sa clip donc vous avez invité t'as rapport de fleurs à Zang pot de fleurs à Zang donc voilà. Et na pesi mbote belé na maître Blaise Bekwa merci na cadeau maître David Louis Makalangi na kata Paris bambote no ya mwana bambote na maman Fadi boutique de Diema la maître éternel Zola de la Cruz Iriel ya Papi le roi babi formule la souka carte illimitée ba junior musuku ba José Ndombe ba HPR do bambote na bino ya mwana boza tellement belé to lingara bino lingara biso to lingara bino Mbote belé na Brenda Bafo en direct de Maroc, Choco Maurice na kata Maroc, na pesi mbote na Kecha Bukele Bukarti, babi mwasi moso otalié qui soko makiasi. Na posante mère na bango bazo fêter maman Patricia Bukele na kati ya Maroc ba mbote no ngona na kati ya Rabat, na pesi ba mbote ebele na Clave Malé ba Grand Jogo, Yannick Makiadi multimillionnaire Njilwa, Arsène Mata Babi Voltaire ne makam Achille Makumbu Babi nzete ya Malili bambote ya mwana Christelle na kata caméra maître Trésor Mogisho Babi na kata banjilu wana bambote no ya mwana Océan de la sagesse na pesi mbote na oncle Simon Mayenge Makumbu bambote no ya mwana déplique pomba nuance bambote no ya mwana bike na ozalazala donc ngana bino na ba natangi te boza tellement belé na linga bino na linga vraiment bino mingi donc ngana bino tout le monde en a biso semaine prochaine. Barcelone TV, vas-y. Papa, papa, maman, et tu donnes à ma professeur.